Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Coucou la famille, Maman Bijou na elibino ba nouveauté. La nouveauté na kati ya boutique na biso oeza na matonge na Irebu A37. Maman Bijou alobi nazo présenter bino eloko na eloko na musala nango. Bo confier biso, bo sala ba commande ya biloko na bino oyo bokozala jamais d'ici. Collagène wana bomoni oyo bakomi poudre, bakomi pullover. Donc eza ya poudre. Collagène oyo batiaka ngo na café, batiaka ngo na thé, nga na mela ngo na tiaka lutu moko na thé. Soki age ezopousa na ndeko, il faut kosala na mwa biloko pona kobongisa nzoto. Collagène oyo ozomona ekomisaka bino moko boyoki collagène. Ekomisaka gène. Ekobongisa yo nzoto. Elongi ekofane te. Sokozo sala 40 ans banobima lokola mwana 20 ans. C'est clair Maman Bijou d'or yango yo collagène oyo bozomona. Ndeko benga Maman Bijou mboka nyonso tozali soko sali commande ya collagène oyo ekoko ma place ozali. Eza nango vraiment moins cher. Moins cher penza donc paquet oyo na $20 ya pamba ozu collagène na yo wana. Ba oyo po moni eza ya comprimé eza kaka même musala. Ya comprimé au pesa collagène, ba mela yango une fois na tongo omeli yango esili, ezo bongisa loposo, eko bongisa suki, eko bongisa manzaka, eko sala yo gène. A tokei awa, oyo pesa lipo na ko bongisa kaka ezali vitamine E, ezo bongisa pe kaka loposo, donc bino moko bomoni yango awa, ezo bongisa loposo. Commandez vitamine E na yo oyo pona kotia na elongi okozala jamais d'ici. Tokei lisusu awa o ezali deodorant. Donc basala yango na bicarbonate. Eza na solo ya parfum 24 heures sur 24 heures. Et puis lisusu nini eza na batu oyo ta mususu mapekeza mwindu. Soko pakoli deodorant oyo okozala jamais d'ici. Soko o dégagera solo ya kitoko e solo ya mabe. Deodorant oyo ekotia yo solo kitoko. Eza nango moins cher. Benga Maman Bijou sala commande na yo. Ndenge moko pe tokei na Nivea oyo. Nivea oyo eza ko réparer nzoto. Bomoni batie maboko, batie genou, batie ba place nyonso tu bomoni wana. Donc soki ozala ba place moko ta mususu ya ba mwindu. Donc eza lokola vaseline ekotia yo teint kitoko ya kosakana te eza ezo réparer nzoto. Benga Maman Bijou osala commande ya biloko oyo nyonso tu Maman Bijou azali nango awa. Oyo bomoni ya jaune oyo. Ezali ya jaune oyo eza lokola tube. Yango wana eza pona kolongola ba tache. Oza kutu na tina kotia karola etite. Ekolongola ba tache nga na tiaka oka na elongi. Ekolongola ba tache nyonso tu ya mwindu oyo. Ekolongola ba tache nyonso tu ya mwindu etelisaka, imagine vous. Ekotelisa oyo ekosala o teint kitoko. Maman Bijou alobi biloko nyonso tu soko za na besoin nango. Contactez Maman Bijou na numéro wana bozomona. Benganga esika nyonso tu ozali na kotindela yo. Pona bato ya Congo, oyo nyonso tu eza nouveauté, sauf oyo totekaka yango déjà. Ezalaka déjà toza pe na banti âge. Na boutique na biso ba o nyonso tout na janvier ekokoma benga Maman Bijou osala déjà commande ya biloko na yo oyo donc to memaka yango mingi te to memaka yango mingi sur commande. En tout cas collagène oyo vraiment bande kolanga soki na yebisi bino non ezo sala mutu bien eko sala yo bien eko rajeunir yo makasi musala nango yango wana na ba obomoni ya ba compromis. En tout cas, moya koloba mingi ezate benganga numéro na nga yangwana eza numéro ya WhatsApp sala commande na yo mboka nyonso tozali biloko oyo ekokomela yo. Merci.
te. Tosaleli bino boutique na kati ya auberge. Mama Bijou alobi asali boutique na ye na kati ya auberge. Okoki kozala na posa ya komela vin, okozwa vin na kati. Obosalaki mwa deodorant na yo na poto, okomona deodorant na yo na kati ya auberge na biso. Mama Bijou alobi obosanaki kado, kobanga na yo te. Mama Bijou azweli bino solution na kati ya auberge na biso. Oyo eza na matonge na Irebu A37, botala ba ombia, botala ba savon, ya ombia ya mbuma, ya ombia ya mai, botala Mama Bijou atie ba maquillage, na tie ba anti-age. Mama Bijou alobi kobongisa loposo, eza place mosusu te kaka na matonge na Irebu A37. Olingi osombela mutu mwa montre ya kopesa mutu kado, okozwa na kati ya auberge na biso na boutique na biso oyo eza na matonge na Irebu A37. Mama Bijou alobi biso nde makambo tala toza na ba maquillage, toza na ba dentifrice, okoki kobosa na dentifrice na poto, okozwa epa na biso. Biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original euti en direct na Allemagne. Botala toza même na ba bande hygiénique. Mama Bijou alobi boutique na biso nde makambo. Boutique na biso eza na matonge na Irebu A37. Okoki kobosa na yo chargeur na yo na poto, kobanga na yo te. Mama Bijou atie tina ba chargeur pona ko charger téléphone. Mama Bijou akanisi bino na nyonso, toza na ba coton-tige, toza na nyonso na nyonso. Okoki kobosa na eloko na poto, kobanga te. Kaka place okolala, place okosomba biloko. Epa na biso totekaka pirate te, botala biloko na biso ndenge eza kitoko. Oza na posa kosala mutu kado, yo oza na poto. Contactez Mama Bijou na numéro